salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo lisusu toye kande boye bibiso soki toye seke ya koloba ezali soki ya koloba ezali te moyen toya ezate pe bokotikala komona biso te ata mokolo moko te. Donc ezalaka bongo biso totambolaka na matière, donc ce matière ekoti wana biso pe toye soki matière ekoti te en tout cas bomona biso te pe tokoya te. La famille lelo toye na affaire Naomi Lufiakenda, la famille na bandi ebele ya batu toyebi comédienne na biso toyebi star ya mboka na biso na kombo ya Naomi mwasi ya Papa Roger Kalala. Papa Roger Kalala yepe aza comédien ya mboka na biso aza pe star. Bato ebele bakoya kotuna mama Étoiline pourquoi obengi ye Papa Roger boti kozala ba âge presque ezalaka bongo. Ngana lobaka toujours nga mobali soki déjà akomi na ba 30 ans en tout cas na linga ko respecter mobali. Ezalaka bongo na linga ka penza ko pesa mobali place na ye ki bo papa. Abota te na lingaka toujours ko sala bongo. Et de l'autre côté biso nyoso toyebi ke Papa Roger asi a Bali. Donc mobali déjà soki a Bali, c'est tout à fait normal to benga ye papa. Azala mwana muke moins âgé que moi, azala mukolo to benga ye ka papa na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga ke passa avec Naomi Lufiakenda ebele ya bato bazomi tuna eza nini na Naomi Lufiakenda. Ebele pe ya bato bakoya koyebisanga mama Étoiline kotaka na muzindo panza sango beta masolo pazanteke kandenge zalaka. La famille avana kota na muzindo ya makam na biso concernant Naomi Lufiakenda et kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso yasika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Grace Yampoi. Na pesi bambote na mama. Na pesi bambote na mama Lisi Mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote nanga kandenge zalaka na yemoko la parisienne ya tongo mwasi Nzambe, Madame Judith Diampovisa na système moko gu, na système moko bio, na système pe ya kitoko mingi makasi. Bambote nanga na yemoko Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi, autrement dit Gloire Kazadi na système moko ya bien na système moko pe ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibro tronquis règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu
makasi to pe alalaka te tozali na solution na Gavker. Bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix, la famille. Quand ndenge tobetaka masolo, la santé n'a pas de prix. Place nyonso o babetaka masolo concernant santé, ezalaka toujours malamu kotalelango, ezalaka toujours malamu kolandelango, ezalaka toujours malamu kotia penza litoi polele oyoka. Ebele ya bato totambolaka na banzoto na biso toza ya kobela tozobela yango nga na encourageaka toujours bato soki ozoyoka bien te nzoto na yo eza bien te ekozala toujours malamu benga Gavker na lombangu aya kosunga yo na système ya bien na système ya kitoko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na ba onyo so ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike boza ibele oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino yango Étoiline Ines TV na équipe na Mobimba to yepenza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango. Kane na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka lipamboli ebele ya bato bakufaka peut-être 1 mois avant anniversaire na ye ba mosusu 5 mois avant anniversaire na ye mais soki yo Nzambe asaleli yo grâce ngolu wana ya lelo ozo célébrer anniversaire ezalaka toujours ya motu ya premièrement kokumisaka Nzambe kotombolaka Nzambe et de l'autre côté ko fetaka na système moko ya malamu yango Étoiline Ines TV na équipe na Mobimba to yepenza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango lelo. Nos sincères condoléances na ba onyonso bazolela kandenge tolobaka biso moko matanga ezalaka neti mopepe matanga ezalaka neti mbula matanga bandeko nanga eyebisaka mutu moko te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te matanga yaka na ndenge nango na système nango bandeko nanga yango comme d'habitude Étoiline Ines TV na équipe na Mobimba to yepenza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso o bazolela na ba famille nyonso o bazana matanga na ba famille nyonso oyo baza ya kovanda na itoko bazolela papa akufi mama akufi oncle akufi grand frère petit frère mwana mobali mwasi to ko présenter bino ba sincère condoléances na ndenge moko ya malamu. Voilà. Bandeko nanga lelo toye lisusu na makambo ya Naomi Lufiakenda ebele ya batu baye ko remarquer silence ya makasi tolo bango ka bongo silence penza makasi na côté ya Naomi Lufiakenda ebele ya batu bazomituna eza nini pourquoi Naomi Lufiakenda azomona na te pourquoi la Naomi Lufiakenda a komi silencieuse boye eza nini Naomi akati makambo ba théâtre to eza ndenge nini bandeko nanga ebele ya batu mituna eza ebele yango ebele ya batu babengaki mama Étoiline ka ndenge boyebi mama Étoiline aza mutu oyo à chaque fois que bozo s'inquiéter na moi eloko mama Étoiline azalaka toujours wana asalela bino ba recherche ya makasi azalaka toujours wana alukela bino
nini ezokende nini ezotambola bien te nini ezosalema. Bon, après mituna na bino kandenge bobandaki kotuna biso bandeko nanga, mama Étoiline akotaki penza na mojindo ya kokende koluka kandenge ezalaka. Naomi Lufiakenda silencieuse, azomona te, azoyokana te. Bon, la famille to solola nanu. Déjà ko sala théâtre o Naomi Lufiakenda salaka, ezalaka déjà yemoko alobaka, eza eloko moko, eza ya makila. Donc depuis tango abande kokola, en tout cas, ye makambo ba théâtre abando lingango makasi penza. Eza eloko te ke non akomi ko sala ba théâtre tango akola kito, akomi ko sala ba théâtre na ndako libala te. Akomaki ko sala ba théâtre depuis epana bango depuis l'école primaire. Oh déjà abandai komi pesa na makambo théâtre. C'est tout à fait normal pour na ba comédien na biso mosusu to mona bango mosusu to mona bango te, et surtout ba comédien na ba comédienne oyo baza mariés. Je dis bien et je signale bien que bande konabiso o baza marié, c'est tout à fait normal. Mosusu to mona bango, mosusu to mona bango te. Toko tana na sujet ya Naomi Lufiakenda. Naomi Lufiakenda aza premièrement mwasi ya libala. Dege tozalaka bongo, jana mibali mosusu tokutana na mibali, peut-être akuta yo na nzela musala, ayebi ki osalaka, metango bokoti na ndako libala. Peut-être mobali mosusu, surtout la plupart ya mibali mosusu omona na lingi mwasi nanga asala lisusu te. Surtout que so kayo kiata mwa incompréhension moko boye na musala to batu moko boye baswanisaki mwasi na ye na musala, la plupart ya mibali o bazalaka ba responsable omona. Non, je ne peux pas permettre que mwasi nanga, je m'excuse, batu bakende ko sabolelanga mwasi malamu vanda na ndako. En tant que mwasi, déjà, Bible et Sakabiso que non, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, en tant que moi, si ils ont devoir, na yo soki mobaili, a boy, au sala, osa obligé, ya ko vanda nandaku. C'est ça. À part ça, la famille, biso basi, kande boyebi, toza basi, moi si ndi akumba kazemi. Mobali akumba kazemi te. Donc, soki moi si azo sala, eke ya eko kumba zemi, ezana bazemi mosusu oyo eyaka na pete nyonso. Omona zemi mosusu ozana zemi neti ozana zemi te, neti nga na koti kopesa exemple ya zemi ya mwana nanga liboso. La famille na tango wana soki bayebisi yo ke non mama Étoiline Inès azana zemi okotikala kondima te. Donc nazalaki nanga 100% très bien, okomona nga na soite, omona nga bilala la te. Oh, ko sanza, okotikala komona nga te, et puis j'étais forte. Na ola bukaka na tongo, na ke musala, na zongi, na poko, na koya, na lambi, na bongisi ndako, na sali boyeboy. Donc, tout, na zo sala. Mais, eko sala kie pa na zemi ya mibale, c'était le contraire. Ko sanza matakita, ko lala matakita. Donc, chaque zemi, chaque mwasi, azalaka na ndenge okumba zemi. Na chaque zemi, eyaka na ndenge nango. Peut-être, eza zemi wana eye na ba caprice matakita, c'est tout à fait normal. Aza mwasi avanda na ndako kande tomonaki Priska Kanushipi ayaki kokozwa zemi na ye bandaki kutata komona na te, mais akata musala avant penza Priska Kanushipi ayaki kokata musala. To komprenaki ke ezali ba caprice ya zemi ti aye kobota après soki 4 mois de ayaki kozongela musala. Alors ça peut aussi être ça. Je ne confirme pas que non Naomi Lufiakenda zana zemi te, mais eza kaka kopesa ka ba idée ekoti kozala eza bongo, parce que biso nyonso toyebi ke zemi babombaka eza na mutu moko te oya koyeki koloba tieno nga naza na zemi fo mutu nyonso ayeba. Babiso bukutu to bando sala ba émission naza na zemi mutu moko te atikala koyeba ke nazalaki na zemi, na bando batama na bando mibomba zemi babomba kango. Donc pona nini toyo toyebi te Naomi Lufiakenda zo jouer te eza mobali alobi na ye avanda na ndaku
repos yeboko alingi azwa repos to ezazemi parce que a mosusu ekoti kozala pe repos toza batu okoti kaka kobanda kosalaka te toyebi ke la plupart de gens baolobaki non mosala théâtre ezalaka mosala te la famille eza mosala kutu mosala moke te me mosala monene bandaka mosusu ba répétition na bango wana baza na ba tournage imaginez soki aza na ba tournage na soki 4 places kana jour moko il faut akende a jouer koto yo asilisa akende kuna sisa akende kuna journée mobimba il faut azala concentré donc c'est tout à fait normal de son côté azwa mwa pe congé ape misape nzoto ezalaka bongo mais oyo toyebi Naomi Lufiakenda atiki makambo ya théâtre te aza na biso 100% na côté ya ba théâtre donc aza na biso azo jouer a continuer pe ko jouer atiki na makambo ya théâtre te donc pona ba o bazo s'inquiéter que non Naomi Lufiakenda atiki théâtre atiki na ete eza kaka mwa pause ka ndenge toyebi mutu nyonso c'est tout à fait normal dans la vie tokomaka na ba niveau oyo il faut mwa nzoto epema mwa circonstance moko boye kwei il faut pema il faut vanda olande la situation wana c'est tout à fait normal donc totia na mutu ke non Naomi Lufiakenda kati makambo ya théâtre c'est fini pour elle arobando jouer lisusu tete azana biso ezaka mwa pause donc banungu eza mwa ebele kandenge boyebi eza te ke non Naomi Lufiakenda swana kina mutu kingandi mataki kitaki te mais eza kaka toza surtout pona biso basi ezalaka makambo ebele fo landela mobali ya mosusu mwa zo ekoki kokota ka mobali na mutu boye mobali alobi nalingi komona yo lisusu na mosala te moyen osala autrement eza te oza obligé pour la soumission oza obligé okata mosala ovanda ti zuwa na ye kosila wana nde okozongela ezalaka bongo yango mwa toli kande mama Étoiline apesaka toli atukanga na sepelaka nanga kopesa batoli elobi ata bandeko mosusu ke mama Étoiline merci beaucoup pona batoli na yo esungaka biso toli na yo esalaka ke bamakambo mosusu tosalaka s'il vous plaît toli nanga ya lelo eza pona ba jeune couple ba jeune marié je sais que mutu nyonso tango tokotaka na ndako ya libala avant tokota na ndako ya libala mutu nyonso azalaka na ba rêve na ye mutu nyonso azalaka na oyo abandai kolota nga soki na koti epa na ngai na kobandula mukaka kingandi na obando sala boye na obando sala boye mais mosusu peut-être oye kokutana na mobali moko oyo ako permettre te o vivre ndenge yo obandaki kolota ezalaka mwa bongo c'est ce qui est normal alors na ye kopesa toli na bandeko na biso ya ba jeune couple ngoni soki obali ata tango toponaka ba parrain toponaka ba marraine toponaka bango pourquoi parce que toza na besoin ya bato o ba ko guider biso sur le plan marital sikoyo tango toponaka ba parrain eza bato mosusu tomonaka bango bien moi si papa wana na mama wana balingana makasi baswanaka te libanda mais totikala kovanda na bango te pour que toyeba soki baswanaka te to baswanaka siko tango bakoparene bino nde bokoya koyeba mwa vérité moko boye o botikala koyeba te na ye kopesa bino toli na ndenge tokovanda na bandako ya libala mutu na mutu azalaka na ndenge ya kodefinir mariage mutu na mutu azalaka na ndenge ya kodefinir bolingo na kati ya libala todefiniraka yango na ndenge yo ozovivre yango na ndako ya libala soki mobali abetaka yo yango bomonaka bato mosusu akoya koloba keno libala ezalaka kopatiente il faut ozala patiente il faut boye soki mobali azalaka wana pona ko chérir yo yango bomonaka bato ebele akoya kopesa yo conseil ke non libala ezalaka bisengo na bisengo nga kuta ta soki bayebisi nga keno azonga epa na biso na kondima te pourquoi parce que akutani na partenaire na ye ya bien oyo aza ko chérir ye ezalaka bongo donc mutu na mutu aza na ndenge ya kodefinir mariage mutu na mutu aza na ndenge ya kodefinir bolingo na ye na ndenge bazotretaka ye yango ezalaka toujours ya mutu ya conseil nyonso bapesaka ezalaka conseil ya kozwa te lelo oyo ba couple ebele ezokufa surtout ya ba jeune marié
Dikolo ya ba conseil, non, parce que ma marraine m'avait conseillé, ma marraine m'avait dit ceci et cela. Ta marraine t'avait conseillé, a opé ça y est conseil concernant ndenge, par rapport ya ndenge ya zo vivre nanda kwa libala. Donc, ils ont ba conseil mosusu dans la vie tozwaka, ils ont ba conseil mosusu dans la vie tozwaka te totika kango. Ezalaka bongo parce que soki ozalaka mutu nyonso ba opesa yo comme conseil nyonso faut zwa. Nyonso il faut pratiquer. Yango bomona ebele ya batu, ba divorce ekomi kolanda bino na ndenge moko ya somo. La famille kande boyebi mama Étoiline na batoli, lobata ndeko mosusu tikela biso nanu batoli, ero toza besoin na batoli te. Nga naza mutu batoli bolinga te na opesa batoli. Na komi na mwa suka partage na biso ya lelo kande na lobaka toujours biloko kitoko e umilaka nango te. En tout cas soki nanu tielanga j'aime te, s'il te plaît tielanga j'aime. Soki nanu selelanga partage te, en tout cas na osenga na yo salelanga partage na bolingwa nzambe. Soki pe salaki commentaire te na bolingwa nzambe toujours et encore salelanga commentaire et ko salanga malamu. Permettez-moi de vous dire bye bye bye.